misatu camarade na biso yaya na biso ndeko na biso ser na biso aza na problème ezosenga ke biso nyo tuto tia un cas bima nanu na contexte ya makambo oyo akolakisa ke il est incapable, il n'est pas incapable mais il ne veut pas aider. Voilà. Faire ego azani na motema ko aider te. Aboyi na ye lingi na ye te. Aboya ebongo mami ngeni o matina sima nene ata na matia na lobini totinda ko mutu atekaka o aza na mbongo ebele o aza parrain tosali réunion te to aider lokwa mobali naza mbongo ebele to aider totinda parrain akenda ti nani aloba etali yete aboya na ye oyebi parrain ototinda oyo parrain na biso bandal oyebi ye bien oyebi kisobo tanga komo oyebi ye oya suka kuna oyebi ye basololaka na ye abwakaka ye pe aboya na ye alobi etali ye te. C'est pourquoi moi j'ai parlé aux enfants nga kuna lingi ezala musical te na lingi ezala musical te na lingi bato ba aider ye na lobi pete ke na te kanyote yango bapesa nga te na lingi nene ti nene ya boye asaleli ye kanyote bape pour le moment elle dort. Ata ya mamingeni. Elle dort maintenant na kati ya zando. Ya. Eloko wana ebetaka avec le temps. Lelo akufi na kati ya zando. Soni ozala ya nani ya bana wana. Abotana intel. Na olinga, eloko nga na olinga. Boyoka soni wana. Bayoka soni wana. Abotana papa mususu te. Asaka na bana na misato. Abotana papa mususu te. Na lingi ayoka soni wana. Ozo comprendre. Et ça te que na okumisa fali na lingi ayoka sonyo fali ayoka parce que tamba loba memanga nga fali memanga poto alobisa ngai te nene aboyebi na leka na bakucha ba pimbo na sokola ye na fingi ye a blokanga tokenda répétition bo mona pimbelanga na bonjour déjà son mutu ye moko alobeno likamse ka yinino bo mona na mariage à quelle réaction na ye. Au mona réaction ya fali na mariage à Ken Piana batu nyonso bazala wana ba filma yango nde fali oloba na ngai ye moko mais soki ku fali a meminga malgré parce que atala ko eza mama na soni akomo kleka na bateva zolo makambo aboy Deika mata moi si on va mati moi si on zo koma abinies na parce que moi ça fait azar dans une situation baza na so au moins na olingo cha musicien te ba musicien na sa bango 5. Oh, nga zolobela master na ngai. Neneya, nani de John. Mami ngeni zela s'il te plaît. Obebi solution wa kitoko de John. Ozomona, tozoloba, toza na poste, nga na za na poste ya misi. Mami ngeni, et ce sont les expériences, mami. Mami, au moins son a ebisio que la plupart a bana basi na Kishasa ya mikena ya mibali mikolo bango tuba ome ya libanga. Omoni nga manike mami ngeni ndeko nanga na loba pena nene yanga loba isa komba nanga parce que na fandi na mona destruction ya vie nanga lelo ona koma otala na bi nzambe nde ero na zata na 4 ndako nzambe nanga mais nzambe yo moko ebi poko lexanga na nzela wana mais nga na loba ke loko liboso so na sumbongo na osana chez la centre d'intoxication moto azoloba na ngingiri eza telema eza centre ya bato maboma eza mibale moko na ridi mama leki delta allô oui. Bonjour Néné. Bonjour tout le monde. Oui, au fait, excusez-moi Néné. Nali congolaise ya Ngambo. Au fait, nazana nièce nanga abimana faire gola, ça la même clip na ye. Banje mona liboso avant na yiba titre te. Mwana na biso tilelo. Il faut benga yeka ka madame Gola. So bengi na kombo na ye akiko lingate. C'est spirituellement. Tilelo kaka madame Gola. Tosala ndenge surtout mwana mutu ko edoka. Akenda même bakini kuna asala ba clip ba nini. Ye madame Gola ayebi ba ozia mistu yabi bana na ye. Mwana écrivain akoma aloba anglais aloba français akoma tout. Ozoka donc makamba na iboko lo ba ya Gola oyo. Soka na ba fille ebele total ngo de l'autre côté quoi spirituellement. Nièce nanga propre, a métis. Ok, merci.
Merci, Mike, merci. Bonne journée. Toka Losambo. Ya magalese ali soki akoti centre a obimane bien parce qu'elle prie déjà. Eza kaka keno azana aide ndete. Pour famille boya ye compte, nga pe famille boya nga pona ba abus. So melo l'équipe place série wana l'équipe place Samsung eza ozwa. O l'équipe place ni ozwa. Kenda bongo. Merci cool. Moi, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, Néné, Maggie, Koufa. Moni, Tobeta Lisola Magali. C'est là. Tobeta Masola Magali, si peu. Magali aza vivante, Tobeta Lisolo. Si to mona Magali a Koufi, batie cercueil, après to komi oloba. Elle a quoi distraction, mon bouela, tabatou, après bosotuka après. Omoni Magi wa kufa. Magi akomaki liboma. Soki lambi azaki vivant, alingaka expliquer mambo no loba. Biso na fivette, tokena batanga Magi, tozaka na danseuse affaire wa kufa e pembe na bosani komboni wa kufa na Angola. Aza moi sa jouer. Cela veut dire tozaka na Nadine Turbo, fivette na danseuse wana e pembe. Pe a son nom bombalé Nadine Turbo na danseuse wana ba kufa. Cela veut dire omoni ba réaction Magi akoma ekosala Magi akoma ekomela biloko ya makasi parce que nga na solana oncle ya Magi propre makambo expliquanga na oka nzoto malili en fait ti Magi bazongisaka e Congo tina ndenga bela liboma tina ndenga ekokufa makambo susu moyo lobongo na télé zate parce que son oncle propre a expliquanga na ndenge mwana kenda bakenda kotika mwana expliquanga. Cela veut dire, au moni Magali, no yebisa no bana. Bana, basana bango bana, oui, bana, bakoli la poto et tout consomme, mais il faut ba parents ba yebisaka bana wana que maman na bango otikalaka maman na bango. Ezala ba mati ba kiti, maman wana akotikala kaka maman na bango. Donc Magali azarata na souci oyo kapela bana na ye. Atande bana bakenda akini bana ba mona ta mama na bango mutali boma kutu omona mwana ne azolande tina fulu atalaka eta ya mama na bango bongo motema nini ya bana o basi mwana mwasi ya koina mama na yo tina niveau que atoke Kinshasa omona ete na telefone ko finga mama boti yo mama atazali boma tanki azwaki 9 mois na ye po bimiso na mokili azaka mama to akoka pe ko mela kiso longwe to akoka pe ko kanga makolo na naissance na yo asali openko ou soit ta boaki na bobebe kene pa ite donc c'est qui ta papa na bango na bande kokote ya papa na bango basala effort ya koyebisa bana ke bana mama akoya kokufa botikali orpheline de mère bokenda ata komona place azalelaka Magali aza mutu asali ba erreur pe asali pe balamu na vie mais na niveau akomeli si abato baza motema ma ya koede azonga omoni maniki azomela blo makasi mo apesa témoignage kolongola na blo makasi eza facile te ke ba longole na blo mususu aza ba combat spirituel na ba combat normal cela veut dire bakamune za na spiritualité ngani Israël aloba na nene ya likamoko tokena nene ya tosala émission nene ya pienga mbongo afutinga bien tosala émission na moi afutinga kati yote na lobaka nene a comprendre degré pour c'est vrai peut-être avant de comprendre degré te oyebi ke na zonga après kei lokwa kibo des aka pembeni wana na cinquième na kei na mérite na zonga na bi nene ya pienga mbongo te ye moko ayi si nene ya bimiselanga mbongo apesa boya ka ne makelele te tu me la pression mo abinga de pesinga te na bosani mbongo nene azwa mbongo abimisa muso akenga pa boya ki makelele soki oza na eta wana okomi neti mutu moko mayele ekimaka mayele nga makambo nasala ozomona alors olie bo sisa na yo après na oloba sisa na yo donc atana ba biloko eza spirituel nga na yebi danseuse moi quartier la tara pe na Congo en fait Jaël nakatona maloba Jaël nakato maloba s'il te plaît leki nanga nene pardon bien nga minute pona kita na moni tongi toke nango on dirait tongi to sa débat moko ya ko convaincre ke kara mobali ne mutabebi sai tandis que biti émission ya manike ce biso nyonso tout obaki toroya ko soutenir ye ko sala ba vidéo après ye ezaki te poto ya roswaka ba
ba ide na bino akobimisaka ke mobali mutameli te zela nenea zela pardon leki nanga ke mobali mutabebisa ye te biso okena ona angle wana te tokena ona angle akomona de John aleli na ndeko na ya tali pasi ye moko alobaki na otala te soki de gauche à droite te na otala nde yo abandi obelela bana biso mais so bobandi okena ona ba angle boye bake kanyo to ne sala zela to mentionner kombo mobali ke mami na yoka bilote tikanga pe sipotenga pe la sisa ide obungsa nga ide to chate mobali kaka to ba ke des enfants to sa discussion te to yoka soni na miso bato ngana ote muto okiowela maloba na panel naza vana désolé ngana yote ngana ote tokyo koma niveau wela maloba leki nanga kopesa pe ba tikanga pe na loba ya ba Tika bamia sisa lokwa zo bazokita. Loko ni yobeta ana komeka kutupa na ngate poto beba na makasi. Mabeba nesate tozolukela mutu solution nini? Tozolukela mutu solution. Oyebite tikanga na je to sola modèle to sola code. Makasi, on parlait. Déjà, on parlait. J'écoute tout tes parler. Nenea, pardon, limbisanga ye. Nakanga tanga mono kwa kati baba page wakati na siri video mo kuna na lekani maloba limbisanga na ya na yo. Toswa na sona na biso. Biso tana so famille. Uta na so masasa. Pardon, na ya bela mutu awa. Biso dans la famille biso dans la famille to uta masasa biso soto likambuza mabina sai mabina osenge pardon. Tena ba génération na biso to uta biso nyoto masasa ngo kaka. Botika ba 20 ans na bino ba ancien na ba ancienté. To uta ka masasa ngo. Ngana lobi to uta masasa ya. To uta pe masasa makazi. Mani kenga na sengi yo tikala kaka. Na sensibilisation o banda ko sensibiliser biso ya ko aider camarade na yo tata ya bana na biso tia boya na biso na sima na biso bana ba ye balobi baza soki 27 na Charlie Prince donc yo bana no misatu wana liboso nde ba liboso yo telema wana o ngai o neneya o Jael yoyo ya bateton kolande tie Kolande ako distraire yo muninga kozota un centimètre nazo yebiso de John bande robino nyo tubo moni nazo bonde la de John alinga bosa na makambo ya sensibilité de John desa ezali awa natinda wapi soko bandi yoko tia mbogeza pala yo desa na ngai te wotika mbogeza pala ye pardon botika kapola boye natinda wapi yenda koyebisa nga place na kotinda ponga na landi na ngai ye zela soki tobandi mutu aza na PayPal nazoluka mutu aza na PayPal atinda naza na numero na makambo ya bana oyo ya mikie te de John bana ya mikie bazaka bana mabe nga na kei na ngai atoka ngeni yo Nali mbongo esa na welo te. Mbongo esa na welo te parce que so centre déjà ezaki na Congo. Centre na Congo ezate yango moni na ozoba aza na besoin ya mutu oyo aza na Manike eza na kili bo mona ke pesa changer ki. Manike eza na ezate na Congo. Oh. Tukona bi manike magala kama wala na zandu. Nikolo azola na zandu. Azana esika ofanda. Nzambe ya bistike. Ana esika ofanda ki. Bo sansele pe bambongo. Il faut boluka muto aza dio na kini. Oya olandele ke atika bana kasi. Agokoka kotika te yango moni ngai. Yango moni ngai na baneka kosala démarche kaka. Mukolo na ye oyo atia bazemi alukela e solution po ata bopesi $1 million na osana ngolo. Ata bopesi ni masana. Ata bopesi. Yango moni ngai kanyos. Bon yenga na po yambo moni nga nene na saki kana baki kanyos. Na lo bai kana zo bakana zo metaka sete bana ba aider tata a acha mabuko po kuna centre ezate ata bopesi ye mbongo wana ata bopesi mbongo wana osuka ne kata bo moni tya bitanga matanga deza ye tya sana telefone ti. Omona tya na lo. Nzambe. Baki ezali te azana telefone ti. Donc ata to sali bongo ezana mbongo ezana solution te.
solution ezali moto mpenza akanga motema aide ye aide ye ntango italien oyo asambelaka ntango asala badirect mais senga demande ata na kombo mosusu omatie bisi ye awa ozoya kote ya bisi la bible dit Voilà. Voilà. yo ozoya kote mama na yo obengaki te osungaki te donc moto akoteme ya kuza talien po oyo wana mosusu asala video moko na sepela na moto fait na sepela afinga mama na ye afinga mama bango batotila la mama magali mpe alobaki yango lobi alobi ata afingi aza mwana na ye alimbisa ye sikoyo tosala ye nga mbongo mpenza naa nanga pour te na osima nanga mbongo ya motu te mpe koma omaliki ayibaki na boyi na nga naza na besoin bato bato baza mie place eza bana kaka na tata kaka bana na tata bana kaka na tata bana kaka na tata nde baza mie place nene mwana na nene alobi oyo asambelaka mwana liboso oyo aza na 27 ans déjà ozomona baprofesi me ozomona mama na yo te ndeni profesi ozomona me mama na yo mwana na kutu baprofesi apesa papa na bango moko aleka na tv aloba na ye soki ozosambela baprofesi nyonso ezala ya nzambe te nalanda émission papa na ye moko ayebisa ye fo koluka koyeba eloko nini eza likambo nene ya ata kutu tosali kanyonse esali 1000 ata 2000 tobi totindela ye azwa ndako te yango ezalaka soki ozali na 2000 demo wana ya mabanga aolia mpe 2000 alia 1500 ya pembe alie 500 alie 300 bato mpe ya kokabela bazali ekosimba te ye aza motu oyo ifo bazwa ye en charge te motu moko mpenza abi te visa billet bimisa ye place akokende nano eloko eza te akangi nao motema bazongisi ye kaka bamai soki aye awa babanda nano kozongisi ye bamai babomi ye nano dosi ya makasi nini apres abandi kozwa soin malema ye de conscience ebandi ozonga esengaka kaka kisi te esengaka bapsychologue esengaka bapsi makambo ebele donc eza mpona mbongo te manike s'il te plaît nalobaka mpona kita na nga loba keke nga botikanga naloba mpe mpo nga na kokita bino borépondre nga est ce que bana baza oblige na eta ya mama na bango ke bamema mama na poto baede mama ndenge booloba wana eza première question na nga deuxième question na nga tous ces bases na bachoix oyo tosalaka mama asala choix ya komela eloko amelaka wana oyo manike azoloba nyonso na vie soki yo moko ozwi décision te qui va te sauver nana kosauve mama na biso à part ye moko ye naokanga micro nga naloba mpona na formation tikanga nga na tekote c'est bon okokita te linda okokita te eza to répondre eza nani ya répondre kuna ta mère de quoi tu parles donc yo oza oblige osunga mama no te yo ozobenga putulu choix ataka choix nango yo ozomona ngo neti mobali olingi osalisa ya mobali to ya camarade linda mutu so aza na addiction wana mamondo sala oyeba te linda omoni nga mama ya biso soki azala kolandela bakisi mais lelo aza vivante onaka na sucre pamba mama biso so azotia sucre mutu so da akomi akro na eloko wana ekoma mpasi mama biso ata yo moto obela ya diabete te okomela sucre okomela eloko yo moto te nga nazaka koleme na tika ete nazaka meme kolenga bizoba mama yoso za mama na ngati mais olala libanda mais otiki taza parent na mama so okende na hôpital ana sucre 700 baokamwa koma aotambola mais na kati ya hôpital omoni na kati ya hôpital ali na hôpital moi ezaka otiki na hôpital ozaka na mouvement moke abimisi sucre na kati ya saki atie na ti oyo boyene na hôpital po bakitisa sukali pour dire que
makambo mosusu ekomaka lokola ekomi accro ngamba biso sukali mpo na ezalaki donc soki ofongolisaki nini okutana na bolo kwa tozosoba so sukali te na ndako mais yesu azwi ka couloir donc kaka nga prière na nga ezalaka ko ma biso bakate ta makolo prière na nga panzama nazobana biso kote bakate makolo ko permettre ye abimaka te po akosomba sukali prière na nga ezalaki wana mama na nga na sama bino parce que okuta na kata saki ni abomba basukali et donc après qu'on va que choix et là qu'on déjà ce que moni et là on mususu azali na côté man ka bien mon bali muta pesa qui et là qu'on est à déjà muta pesa et comme ka passe pose na bato yo man ki a eu chance ya fali kuba man ki a eu chance ya fali kuba man ki biso moto ba ka na internet que man ki a béni la prince vie non prince mukoni ya yo ba ba man ki ata man ki a fini aka a mama a eu chance aux anabana malambo moi nous obligé sur ma maman oui moi nous obligé l'homme joue ça et comme sous yote et là on a ezo commandé ye ya mwana mani ki azo ba ke muta pesa ki ye muta liboso muta baby ça ye parce que ce qui déjà ba pesa une fois et comme ko commander vie yo et mi bali o mingi ya bavuwa yu balinaka basi baza mo ba msusu mo sa mena masanga te wa biso melata ne ken moko to melata ve la plupart du temps ça bon boza na moi loko moko le moment ni kazo ba ke yebe camarade na etoko ingi on maka kuluzu wana azo obligé t'aimer le corps la conscience ne dit que moi non pas comme aboy a comment comme il a en excès mais jour à liboso ezanga na pesa qui peut-être ceux qui na pesa qui jour à liboso te alanga melate man kazo ba na sens wana et na pas na c'est obligatoire moi na faut aider parents na oui moi na faut aider parents na moi na faut aider parents na OK parents na propose Linda zana lo bana Linda kobota déjà mwana moko ezaka pasi avoir basse kobota mopasa na voix basse et puis na âge ya moke na âge nini abota bana no lebi abota bana ana azana ba 18 ans ba 19 ans ya pona nini lobi boye ko Linda ozana bana oza mwasi balobi mama omoni mama nanga maka mama nanga mama na ngai azaka ennemi na ngai ya liboso na vie ennemi na ngai ya liboso ezaka moto aya nanga mokili mais lelo mama na ngai nalingaki kaka so na so maka mama nanga asalanga nene ayebi na beteli so boyo kwa liboso na kena mama nanga mutakanisanga makala liboso mpona kende oyeba cop na kesali mama nanga mutakanisa mpona oboya mobali yaya mama azalaka moko papa azalaka moko nyonso batika ezalaka batonton na batanti nga mobali moko te na bana babengi papa na babenga ye tonton mama pourquoi mabi papa azalaka moko mama azalaka moko bazalaka mibale te misato te yaya abota mwana mokie baboti kobota ya kosente ezala so oboti moko mais libala bofandi plus de bobani okimakango bosali ba 5 ans osupporte mobali ti mobali azwi mosala abandi kosala bozwi ndako afutela na nini bazwa ndako afutela na bula wana bazofanda bango mbala boti ba mapasa bolongwe na studio ya loklo ya ufu ya ngengiri mwasi wana quand même amemela ye honneur amemela ye énergie aza nango lelo kami ya femme moto amemaka ora ya Magali nde moto ekomisi place na parce que Magali ayakuta ye musicien te ya eloko te mais amemela ye wenge esali ye lelo yaya bana na ye soki papa kutu te tokotie papa sakoma na makambo na ye mais bana oyo ya boti na bomwana bana na ye ya bomwana eko basali il faut eza obligatoire ntango tobotaka bana soki bakoli voilà eza obligé baza obligé osalisa ye Maniké, c'est bon, on a aucune réponse. Merci beaucoup. Néné, troisième question. Bana on a basala nini na poto, bana musala nini, bana ba revenu, batama. Tumaka miko makelele. Tumaka kanga miko makelele zonga retour.
biso koyela bapara na biso Zela nene pardon bosi anga pena loba pardon nene bosi anga pena loba pardon Zela no bien Linda nene pardon Zela Linda na foto nyonso Manike kaka pardon bosi na nanu kebo bourse lobi pena pena loba nanu bosi bourse parole mulai makasi bosi anga pena loba pardon Ozias azobeta concert ati affiche abeta concert mbongo ka ya tatouage apamba babeteke na lipeka mutu abeteke na yebi mbongo wana so okati yango ata $200 atindeli mama ne mbongo ebele na ki $200 donc bana wana ti balataka bakotaka zara balataka bakozanga $10 te $20 te mpo basokipe na mama na bango bakendaka kishasa mpa tata na bango koloba teke 100% ya bambongo bakendelaka kili biye kende zongo ezalaka papa na bango non oyo mwasi akoma na mibali ya mobali mpe alingaka basi donc baza bareveni baba na poto basimba mwa 10 fois bakenda bamisala donc koloba teke bana wana bana mbongo c'est faux et archi faux makambo lingo loba wana ya kodefendre lokuta c'est faux bana wana basimba mbongo oyo mobali kuta azwi producteur aobeta conseil donc wana ekomi question bete deuxièmement omoni bana wana Linda omoni bana bana obligation ya osunga mama na bango aujourd'hui so bana baolinga papa na bango parce que papa na bango aza fere soki papa na bango mpe azalaki musicien moko azwi te balingi basaleka nde baosala mama na bango donc baza bato mo baolingi papa na bango mpe par intérêt parce que bakoli na maboko ya papa na bango te écoute-moi bien Zela bana na bakoli na maboko ya papa na bango te donc soki mpe balobi basala mama na bango ndenge papa na bango Nene ya bonjour pardon excusez-moi bonjour bayaya bonjour Victoria bonjour Linda Kitty Linda excusez-moi na matika pona yo oza kizengi mona na mona te vi na mobimba na ba question bête wa vraiment kizengi non mama atofinga na te ana yo tuna ba question kubo sala mature atofinga na live bosi atoza mama ni bonjour Linda mobali achaka zenu Bonjour à tous. Naloba kaka Linda. Bana wana baza na posa kosala misala te soki ndeni baza ba français. Baza ba français à ce que je sache. Ceux qui basali ba démarche bakoki ko aider maman na bango. Ezaka te batindela embo. Voilà. Merci maman. Ceux qui bena basali ba démarche bakoki ko sunga maman na bango. Ozomona yango na nina loba deja ni ananga ndeka ya maminge na lobi so lingo sunga pa muninga na yo éviter na oka affaire na marambo yo po aoyoka na ete et ça nango ka bien te bo continuer ka ko belela bana s'il vous plaît maman nanga bo continuer ka ko belela bana basunga e po baza ba français so ki basali ba démarche normalement maman na bango akoya en bonne et due forme ba ko chain ba ko internet ba osunga e merci beaucoup et donc on a nina loba yangwana. Merci. Bonne journée. Merci pareillement, ma belle. Donc, qu'est-ce que tu question? Parce que mon père est chassé. Comprendre les depuis 2009. Nous avons G1. Moi, c'est dans un salon. Yaya, dans un salon. Donc, on a posé la zone, nous sommes mis là-bas la zone. Comment que bon n'importe où tu veux dire au moins que attends 200 sire pour à la fin du mois mais na kincha so éviter que attends 5 pour à la fin du mois donc question no tuni au ko tuna mote revenu ni wala yo bo yebi que ça question te wala ni ne so do se pensa Ozias mama na yo oteka mai mama na yo okoyi bandenga na yiba yo sakana kobe bo peli sarate non ntala mama no za une partie de toi maman no za partie na yo. Na mona pe bolo mama ba boko liete moi bonjeni biso do lokota kenga camarade danga masaka e fora luka mama na e mona mama na e eza mama mususu atika pa na 0 mois ki masundola mona poli mama na nga pe bana wana ba poli surtout kwa sambelaka ebi ke mama bango atunona bango na propre volonté na e biloko amila ya makasi. Donc, on peut faire que on maman. Mais elles ont raison. Bah, on est coli, na porte na casa ba na boke ka yuko zoto ba 1500. On peut se sacrifier. Tout ça 3 mois, tout ça 3 mois, tout un bon pour na maman.
Poto musala ezanga te ba français dit. Ceux qui va salir 3 mois et toto kanambo poto sunga maman bosunga maman. Bosunga maman. Parce que ça maman bango. Oh wana mususu wana. Façon c'est maman bango vidéo. Nanga tuna lobele na mona ka ema ma famille na lekisa. Avant ça maman bango vidéo bongo. Manike, ni manike sali prince té. Manike ni sali prince té. Bana manike basundola ye. Bana manike prince opoza manike ba bisile makambo boye bayambi manike na prince na TV alors bani mama zaka mama yo kaza ko se pela makambo so manike sala yo kaza na ndako pe mso azolo mais atika ni mama atika ni mama ya mama muda ko remplacer ka mama na mokili ozate. Afinga mama na endelea eloko ekamsanga nana mama biso za ko sona lo wa bambanda to la mbeki moko mais soka to talent to banzo swana mais soki ka zo bela mwana batami na banzo lela ngana lela mama na nga 6 mois avant kufa na lela chaque jour 6 mois avant mama na kufa na lela chaque jour parce que maman biso koma liboso a côté zaka na 2 minutes. À ça, 18 jours na coma. Je me rappelle, docteur mon atelier ngalima. Aïbsanga kota. Loba na ema loba o eko toucher parce que to pesi la kisi nyo so bouger to na mpi. Loba na ema loba o eko toucher na kota. Na ibsaye mama. Soko zate. Nga na male ni balé. Ba ni botika na nani. Nga au moins donc pas papa biso. Mais dans sa prêteté, il y a beaucoup là-bas. Il y a beaucoup là-bas. Dans un mois, bien. Puis on a 18 mois na coma. Les qui n'ont sous 7 ans. Ne peut pas voir mon dans le téléphone, on soit naïo. Na fois la des arants, il y a pas ma bonne, on va voir ma biso. Na sola na ba leki na téléphone. Na téléphone ma biso. Wala na pe na no moi né. Na sola ba leki na bombe na ba onke mama za en coma. Na sola ba on a téléphone. Loko la maman. Non, non, c'est bon, le téléphone. Non, la loko la maman. Mais maman, c'est en coma. 18 jours. Quand maman a biso, na bimi, après 10 minutes à bouger. Après 10 minutes à bouger. Pour dire que, même amour, il faut sauver Magali wana. Même affection. Na docteur moi ngale maza mulai mwindo yende sanga kota wana après neba jour nyangwana emaka biso ko osambela na seka jour ngo batindanga kisi na tambeli ba pharmacie nyonso ba na pharmacie 24 pharmacie kisi emona na te pharmacie mo muneza na bakanza boye no kendango no lela na taxi na mona garçon mo bueno ouais ba taxi demande à 3 garçon na isangelo te asenga kama boko na ye to sambela asenga kama boko ayesinga no mo na souci na le loko no pesote na pesa ma nga biso no sambela na catholique à partir mama biso de ma biso na seka apesi na sambe to sambeli na nga mo na muteba na mi lobeli ndeto yokaka mo batinzo kisi utambolo c'est que rapso déjà pour finir boko sanga. Comme la zongi, des docteurs, on a ça ma bien te passer la question sur la mukate, quota sur la naïe. La quota. Alors, il y a des gens prêtés au beaucoup là-bas. Nous avons prêté. Parce qu'il y a beaucoup d'amour qui. Ce que vous avez, au moins, nana papa nanga, nana bante kunanga, papa biso oswanga. Bongo. Bango mi balé boki wapi. Quand on a mis après 10 minutes, maman a pu s'accoucher. Le nom balé qui n'a pas joué au salon. Avant de le balé qui n'a pas sous quand on s'ala en salle. Alors balé qui n'a pas battu, n'a balé qui n'a tout le monde a pour toute éducation pour mettre différent. À mon avis, de façon on s'exprimer avant-hier. Mais ce qui n'a vidéo dans la statue n'a l'éli. Il fait maman a pu s'ala mon abana mi bala son bec la tour. Pour moi maman a dit moi ça m'a yéli. Baso batata. Nene ya na ina balika moko Au moins des aboué bala basunga mama.
linda makambo nasala bana na nga eyebi kaka nzambe Manike na zela nga nazalaka mama oyo ayiba bana mbongo on est sur lobby manike je crois que c'est comprendre zela na sisa naloba mpo na bato omoni nde eza wana nga kutu bana bazalaki na eloko te prince akata classe mpo na nga mpo na ngai te omona prince asala misiki mpo na nga na mokuse bana wana baza oblige to se comprendre oblige yoka nene yango linda na ngai na explike yo ke bana na nga babandaki koganye eloko te OK maman mais zela pardon zela na sisa ile sisa moloba linda makambo nga nasala bana namoni bana na nga ntango na omela babandaki kocharge telefone na ndako te tala punition soka pansa outa pe na bandana na Jonathan oudi so na koti na ndako ya Jonathan tala mwana na yo aza na mwasi aza na zemi ekomi na 8 mois oteki leet omemi yango koteka yango andoki yai so na linda nasala badega iko nga nazalaki na bato akokende te me nao bana na ngai bacharge ya telefone na ndako te soka batelefone elimo bayike mama alekaki awa makambo sikoyo batuna te bamanke no respect eza te okaka prince oloba na motema me okufa na ndeko ngele kokufa na ndeko okasianta sho soka yoki yo tika osoma mosusu kendo luka ta oyo $20 kendo tala kaka mwana no ya mobali prince alali awuti kobeta showgirl zela linda zela na explike mpo na yo te mpo na bato zela linda zela zela na batala likambo zela linda zela tozopesa bato na expérience zela yo kaka te yo kasi place nazokoma bana mwana oyo wana ayina ye mpo na ayiba ye telefone na restaurant nakanga nalobi te nalobi te zela mwana wana zela na bandi koloba siko mpo na utai na bana utai place makeyele ezali nauti yoka prince awuti showbiz kasi nayebi so ti na yina ye te bakenda restaurant bauti poto bake restaurant mama na bango ayibi bango saki ya mbongo na telefone yango bayina ye nayebi so tina prince alali awuti showbiz ndeka bafutaka mbongo na showbiz bafanatike batie ye mbongo mwana no mobali oyebi ke afatige alali pongi awuti obeta musike me yo koti na kati ya chambre na ye obeti ye maboko pantalon alataki oyoki mbongo ozwi okotisi ye maboko na poche mosala okonte mbongo 400 oliozwa ata 200 nazwa 300 na tikela ye 100 parceke mwana nga neti bana nanga bakolinganga mama ya soni bakolinganga te bana nanga linda nga bana nanga bakolinganga te bango mpo na telefone moko bayina mama na bango ozo comprendre baza na eloko te linda nalobi omoni ntango olobake bana bakoli na mama te bana bana affection ya mama te tout consort linda mama azala moko na mokili azala 2 te tokola mpe pa batante tante mwa abokolo lokwa mwana ye apesako tout mais jour boketa mama bino ezala jour oyo ose sentir à l'aise na oti ota mama biso okange na nzoto ofandela ye mais tante mo mutu abokolo donc mama azalaka moko mama azalaka te donc solo ya affection totika makambo affection parce que omoni nga Jaël na famille témoin de Jovet bana nga babokoma très bien on dirait ozokuti idée bazanga elote natinda no te nayebi ke ba très bien mais jour nazwa bona téléphone omesi na bengi bana neti na pokwa so na rate bona tongo neti na pokwa na bengi oyoka pena Gastonia oganga Jaël mama mais pourquoi oyebi ke mama bango ayebi ke Jaël muta bengi mama aoyebi so anselo kapo ce téléphone Jaël boye abeto lisolo mo boye emso oseki mais azala batutu bo pesa affection mais na tête na yebi ke o bengi wana c'est Jaël c'est
Surtout quand ensemble la kawana, tu as donc bango ba ko aider ben koni alors parce que tu es là ben koni. Bango ba ko aider ben koni te na vie. Maman na bango abomela bango nani. O kebelie loko, o kabelie mbongo ba na taxi. Balance que ba ko aider ben koni te. Moi ensemble la kala ka ko aider maman na bango. So baba yina maman na bango ka pa yiba bango. Maman na affection ou pas, maman na bango akufa te asa vivante. Toki kawana ezaki. Linda wana kamaradi na ngai. Jour parce que les restaurants wana to saka na ye. To vani na sinti na biba ne ba ye, ba sombele ko ba kitoko ko malati. Aya kizani Jael, aya pena telefone on pena kiboba. Kulikiba na ba plan, ba sani ba bana nga. Me bana na bazwa ngwa oh wana mwasa silika oh ba yiba telefone asambela kawana yaza mama pasteur mama musantu so akute na kaya boye na famille moko boye akoede ou pas akoede donc Linda pona yo alinda yoka so akute na kamo boye na bete bate bele basa na erreur oyo na famille na ye moko ako résoudre ba problème te mais so akute na kamo ko na internet atie $100 atie $60 mais même kaso ba na famille na ye akoede te. Mais ça coûte non internet ba beleli a retia $50 a retia $100 mais même cas ce que ça la carte famille na yemoko a ko aider mais de quoi boloba franchement donc ceux qui ba ba coûte na cas oh na internet ba on peut ça $10 ba on peut ça $20. Merci beaucoup sauf pas na yebo senga opesa mais maman bango bakangela ye motema wone komi wone za kido droit te manique pour comprendre te ngala tuni pour comprendre l'histoire na bango te se comprendre te histoire na bango yango wana mama histoire na bango yango wana ba uta et puis Linda bayiba ye eloko yango bayiba ka vous allez sous pembe na maman na bango te mais ba comme si maman bango na place maman bango cause sécurité na longue vie atanga classe Linda atanga classe Linda kita ma chérie kita basa pembe na mama bango te nesi na ndeni po bango comprendre tene na lobby nene ya na bibo ya Linda ka kita mo se comprendre bengi sa mama na bango na photo makamusu te Linda s'il te plaît makamusu baloba te ke ata boza makamusu na vie baloba toza plus de 1400 personnes en réel toza plus de 30 000 personnes ko ba bongo te na vie ça m'a juste battu na té ba te ba question sur ba pose te wa on a azali bala asali 3 ans oko tu te on va zemi te oko tu te ma question sur ma ram juste na vie ba te voilà de toi à moi OK bana bazo ndio sur maman ba question ni wana bana wana ata ba koza ba pousa pe mère maman ba ngote et la kisini de toi à moi et la kisini maman no ata za mtoma grandeur ya douleur wana maman wana et comme on a sauté mais na sens mususu ce qui a vu traitement akobonga bonga que en plus pe nem manique à l'objet je ne confirme pas selon manique camarade na ye bon patambola que ce qui maman na commis le lobo pour papa bino wana obobete la tolo mutabe bisa maman donc selon manique nem manique à l'objet so ah maman wana le lobo beba pour papa na bango mutabe bisa ye donc ce qui papa bango après ça maman avec ça maman bango te anaza une bonne mère pour ses enfants peut-être a comment qui déjà molimo de chez Kendaki molimo de Kendaki azaki na maman te na mokili manke oui bien papa na kufa ki na souci déjà ce qui papa na yo to ba africain papa na maman na ye akufa ta mazobota ye papa na ye ta baby apekisi mobile lingate abandi ko bota bana tangu a baby akomi ko beba souci ane boma papa na ye famille atatani eko ko sumo akikala ki ye moko na makambo wana o ezaki ko soulager ye pona ye ezaki soulagement na ye donc si ko bato sel bato bakoki ko longola ye na situation wana eza bana na ye sel bato o bakoki ko longola ye na situation wana de ba pese bolingo ba accepter ye ba bana ko accepter ye tel qu'elle est la nene ba accepter nan comme maman na bango po balinga te ke asalo ba ka maman na bango ba ka ngolobi ba accepter ba ko ba ko maman na bango eza style
tika koyebisa bato tokobana faire egola comment okoyebisa mama ya bino bongo soki ya bota tina faire egola te yo ngoza mwana faire egola te ngani nasala video wana aloba tika arrête de dire à tout le monde que obota na faire egola obota na faire egola te parce mais kasi ye pa obota bana obota plus grave nene plus grave moi là aloba na mama bango bongo alala la muka kino beta tatouage ya mwasi ya papa bango abeti komba mwasi ya papa bango pa kabele 2 sacs atong na statue ba pied 2 sacs abeta kombo te abeta elongi va bien te abeta elongi abeta elongi mama na yalo ba kilo bina live abeta elongi mama na yemo ko ba kilo bina live makala ba abeta elongi tala niveau taka mama bango asoloba na tika bakoma bana ya Cécile bazaka su bana na ngati aolo bango avec beaucoup de douleur aolela des sacs à Gucci voilà lobi azali choix tak wana papa na bango tasomba ki ye mo mwasi na yeso ki papa na bango asomba esaki banga ba pesa ye bana oyo Talian voilà ka chaque jour le Seigneur m'a dit si sikoyo parce que Moutou a yambi sur le local du bosso la scène pardon. Il faut se faire pardonner. Message non Natalia. Surtout Yom Toyambaï, Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur et sauveur. Au lieu que la vie sur ta réseau sociaux à nous. Yamama no bekate. Talian. J'ai vu dans mes rêves, j'ai vu Maman Congo. Le Seigneur Maman Congo. Robert, il est Maman Congo. Talian. Maman Magalité. Comment tu n'arrives pas à pardonner ta mère? Oh yo, Asalango, Asala conscienté. Selon Maniké na fongo la parenthèse, vous maniké camarade. Nenea, au moins les locaux à liboso na noé nenea. Soki na nubana ba accepté. Pona bolingo ya bana bazo pesa ba pesa ye. Autika na kokota so ba ndeko komela 10 ezara bongo okomo mela 3. Po komi ko babana na ba linginga. Ozo comprendre Jaël. Akomo babana na ba linginga. Na ça bango sonité ni bolingo aimer d'abord ceux qui va accepter bon on a pour changer tant bon on a commis ko changer oza mutozo sambe la talienne o memi na ba prière ozo kota ba jeune prière ba binzete ba kata ngo na musisa voilà o bandi ko kota na musisa ya prière yo za muto yebi nzambe o bandi ko kota na musisa ya prière obandi ko sambela nzambela kisanga comment sauver ma mère. OK maman na yo akozala témoignage na o bando tondi c'est l'église. Maman na oza témoignage na o bando tondi c'est l'église. Ce que sauver maman na yo bato akoyebela oui a sauver ki maman na ye, a sauver maman na ye, a sauver maman na ye, maman na yo merci beaucoup Sylvie. Maman na yo akozala muto akotondi c'est l'église italienne. Maniké, Jaël, merci pour la réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Maman wana, merci beaucoup pour les cadeaux. Maman na yo mutu à côté les meilleurs besoin ta repère sa témoignage abinga kuna sombaki na kasi ya putulu mwana na ngai asauver ngai. Nzambe ya mwana na ngande asauver ngai. Bomoni teke non, même na lola nzamba ko sepela. Même na lola nzamba ko sepela. Ce que ça qui combat, tu as tout le bac à abotité, mais aboti, n'a écoute tina na démarche, na posa bosa ele kanyoti, na posa na ye ko senga ndeba oyo ya ye, bana na ye, bal nege kaka mama na matia lobi, panya lobi, ba sengela ye prise en charge, ba sengela ye prise en charge Jaël, aya awa. On se comprend. La centre batala na bango batute. Akokanga bino pe tenter. Mundela soki para na muto 100%. Tango akobima centre akokoma normal. Bako pese musala. Pourtant ozokele ba bénévolat malemba ozokele ba bénévolat na ye. Tango akotika ba bénévolat na ba futa quelque chose. Après bako pesa ye musala ba addict ba pesa biso musala. Musala moko osalaka. Au comme ko babanana bani ko kine bénévolat po bani ko kine ba réunion na koloba ba comme ko na cerveau na yo et comme ko réfléchir bien papa ça va musala akozala à l'abri du besoin akotungisa bino te akotungisa bino tate bino pasi na bino tungisa bino kala bo sengela ye prise en charge
Mon père, ça y est, parce que sans invitation, moi, à côté exact. En tant que votre mère, vous singelier, parce que vous, comme un libre, vous, quand on a vu les alassous, il y a moutu, vous, dans la nation. Et à Mani. Est-ce qu'il y a quand Zamba Sala? A bota pe bana mususu te lo kapasi. So a bota bana mususu ngato be la tata na mususu na mwana na mususu. Mais a bota ka abino. A bota ka abino misatu. Talian. Maman, là, il y a famille. Keke, bonjour. Bonjour. Nalobi maman. Talian, ne bozo belela wana. Bolanda makambo ya koloba na internet ya Nzambe te. C'est une mauvaise fille. Na niveau ya orgueil eza na Talian. Nga naza na exemple ya Talian po avandaka na 3 azala na Paris te. Aza a ville moko na biso. Une fois nazala na Selio, à kotaka pe na Selio. Il y avait une fille à côté à Monier. Je pense que c'était une Gauloise aussi. Ah, c'est Peli. Eh, la fille de Ferregola. Eh, c'est fille en Wabeti Libaku à Bengie Davina. Façon Talian a siliqué la fille wana parce qu'à Bengie Kaka Davina. Tu ne peux pas croire. On dirait Davina azelo komoko boyo oyo bakoko ko associé na yeti. Donc ce que Moni ata na kotambola na comportement ni na quartier. Elle est orgueilleuse. Je ne pense pas qu'elle a encore aidé maman. Je ne pense pas. Donc, au moment où on a lire naie, orgueil ici est latié. Na bana nyon soit ferré. Moi, nana liboso wana. Nandimite ka osangi sabande naie. Et je doute fort qu'elle a aidé maman. Je doute fort. Azana orgueil moko. Azana orgueil moko. Bilo nyon soit ayaka kolobaya. Nzambe boy na boy. C'est faux. Nzambe moko ta alobela kae. C'est une mauvaise fille. Alingaka ta bandeko na été tala ne ba isola nani Davina pourtant ala na poto moko exemple ya il donc ya musika te na mona j'ai été écœuré et pourtant aussi de loin na la fille de Ferré mais façon répondre ka fi wana e glasanga na leka mupandi na leka adongola lobela e mabe sur place on dirait batangele combat des mots. Elle est trop orgueilleuse. Moi, na ma belle fille, je ne pense pas. Voilà que tu bobo sana, na intimité ka ausunga maman na la fille. Merci beaucoup. Tobela oh mobile, c'est tobela na wazi comportement papa bango. Tobela musicien mtaza problème. Tobela mobile. Davina mwana ya feri ya magalite magabana magaleza ozias na oze Natalia Davina mwana aya poto ndambu wana kama bonjour Maniké. Bonjour. Je voudrais intervenir vite fait. Nénéa, maman et Jonathan, Jaël, je suis d'accord avec vous. Sauf que Ezana Poamako Bobo Sana, moi quand même, je veux en fait vous expliquer. Point o eza Nénéa. Ba africain de ba kolisa ba na bango na ba tapoto. Moi j'aime pas la façon dont ba maman poto ba boko la banana bango. Je m'explique. Nénéa. Bisonos Toboti, même moi aussi aujourd'hui je suis maman. Éducation bandaka dès le bas âge. Tu apprends à ton enfant partager. Tu apprends à ton enfant comment partager. Ce qui a beau, tu dis non, il faut donner. Non, il faut faire ça. Non, il faut faire ça. C'est dès le bas âge. Sauf que nous, nos parents et tout, leur babengi sakaba la bandeko na bango na poto tout ça et tout. Balobaka na bango teke moninga na za tontine na yo. C'est moi ta tontine, mais attention, tu as ta maman. D'accord, Nénéa? On a ce même problème-là dans les familles, tout ça, toza nango ebele. Yango ba répercussion, ils ont pesa boue. Akoboko la moine, lika ba pesa kaka ye, mais azol tien moine na mutu te que, oza na maman na yo, oza na balek no na Afrique, il faut pas pesa kabango. D'où je reviens maintenant aux enfants, que, eza, à partir ya bateau et ba bokoli bango, mutu ba inculquer bango te que vous avez aussi une maman. Merci Nitella. On leur a pas inculqué que vous avez une maman, qu'il faudra l'aider, qu'il faudra faire ceci, cela pour elle. Yangwana manique, leur maman la bango a bango sac. Donc, goutte d'eau est débordée directement, paf!
eloko yango elongwe. Même ceux qui est banda, du fait que asali eloko wana mbala moko ayibi bango, donc moi affection balinga qui va payer moi considération balinga qui va payer elongwe directement. Et moi ça je condamne vraiment les mamans au bozwaka bana batu pona ko boko là. En tout cas, bon l'accent que moi je suis ta tontine, je t'aime bien, mais attention, tu as ta grand-mère, tu as ton papa, tu as un tel. Néné a lobé lo comment quoi bien néné a bravo à toi. Au lobby que au salaka tout que Stefano ata yo muto sombi loko. Aux autres on a muto que papa muta sombeli yo. Et ça c'est très bien. C'est pour pas que moi na que papa sombelange le côté parce que quand on grandit avec des trucs dans nos cœurs que papa comme moi j'avais tel âge et tout, tu avais rien fait pour moi. Papa regarde ceci cela. On grandit avec ces trucs là dans nos cœurs nous les enfants. Peut-être que toloba kango ti meto san babilo on a biso moko maman salaka bo papa salaka bo quand demaniki à lobby. Voilà. Donc en tout cas les parents bon aider biso bon boko la balle na bino tel en fait comme il faut et tel qu'il faut en tout cas. Merci, c'était juste ça. Baza bana moko aujourd'hui comme il passe Manique de John Jaël maman Kek et comme il est là difficile pona ba aider maman na bango parce que c'est dès le bas âge. En tout cas merci beaucoup les mamans, je descends, merci. Merci beaucoup. Merci Nitela. Bien dit hein. Comment les ya makamla ba ne bandi. Et bana wana place bakola ba mwana oyo bokoli taza ya yote. Place bakola ndi ba babysela. Place bakola voilà place bakola ba expliquer maman ba expliquer ya lotana ya solo. Mwana kwa expliquer loko we. Yo mabula sungola kota bango et puis baza bana moko tango bakenda epa ya papa na bango bamona makambo ebele ba abus eza ebele et faire fâcher bango pona bango mama na bango abanda komela biloko abanda ko na oloba nanga tenenia abanda komela biloko asundoli bango aza kosala vie na ye aza kosala makambo na ye bango baso mona pasi alors mais eloko fo bayeba batuna pe lisolo bana ndenge nini musisa wana ekoma makasi ndenge nini l'écoute a été serrée comment cette femme elle est devenue comme ça comment cette femme elle est devenue dans cet état comment même n'importe quelle chose à sali bango il faut bayeba que c'est leur mère tobota bana pona retraite na biso mwana tazo songote apeso ata bolingo. La preuve est que bango bana mboka o ba futa bana ba mboka o ba facilité ezali. Alors la facilité wana ils peuvent aider leur mère ba pesa liberté parce que aza enchaîné. Ba pia liberté. Ba aider ye ata ya suka ba pia liberté akoma dépendante na ye moko ya kosenga ya koyiba après lobi ba oboma quelque part ba ke kokunda ye eza trop tard. Il n'est pas encore tard. Bana na ye ba aider ye. Bana onda Italian ko to tema mwana siko ye Italian na lobo. Allô, bonjour. Merci Nénéa. Oui, allô? Kanga. Allô. Oui, allô. Merci Nénéa Ndebo Matisinga. Nganaza quand même grande sœur nanga. Azali, moi si ya leki ya maman Magali. Il faut savoir que tout ce que vous êtes en train de dire c'est bon. Mais boye ba pesikani Magali a outil. Ngai, je sais pas, je suis pas trop faire et fali, non, rien du tout. Mais bon, le baka te faire et mouta baby si Magali. Parce que vos matines à ma cambo famille, boye ba que dans ça, vous allez faire sortir beaucoup de choses. Ça, vous devrez d'abord savoir que maman Magali et mon coco, on est tante Delphine, azobela liboma. Ma tante Delphine, azofana na upen, na venu ma sikita. Tante Delphine azaka utaka pe poto tango azongi et tout, azaka so abeli liboma na bisu na zui mwana dans leki ya Magali. Ya abanda ko mela drogue te, wana zo ko version cuisine interne te. Ko alo na kama bia mama na ya wa te, mama na kufa. Totali biso te. Mama na ya kufa. Wala mama na ete. Non, pas mutu mama na e akufa. Moi j'ai grandi avec la fille. Wana moi c'est zaki moi si ya papa na ye. Wana zaki moi si ya papa na ye. Ono biso to makamba drogue. Oh ya oyesa ko makamba bia motu boye. Oh monyo boye ko. Pesa e pimbo.
biso tozoloba makambo awa ya pimbo tozoloba makambo te ke moto abeya liboma ekone ya mobali abala na famille bamagali baye komata beta histoire ya famille oyo azomaîtrise bien te oyo azomaîtrise bien te mobali nga ndeko na nga mobali olingo ya kosambwisa ye mwasi ya batakufa na ye poni kisongisongi boye tozoba makambo ya pimbo na makambo ya mabanga tozoba makambo ya bafoli ya nini te magali aza liboma te ndeko no mobali abala na famille na bango